Azanango aya pesa. Bino tellement bozana mbongo ya kopesa te. Bolukisko bobi manandenga polémique. Bo devient nandenga polémique mais non. Ce qui bosunga ka batute fallait lancer des messages. Ba grand frère propre ba outé ba la bango ba yete. Otala ka biso mon ba yango le patron de l'unité centrale. Donc na biso abengaki ba de belé. Siko ba to otala kombo wana ndeka ka fallait agir na likambo wana ko likambo ko ma ya solo. Abengaki ba de belé ba yekite. Abengaki ba kulutu ne sika uta. Abengaki na ba tout atangaki kombo na tikali ko mona mutu moko te à répondre. Donc appel. Donc ils ont saboté na oloba e bengeli il faut na filtrage. Il faut mettre les épices là-dedans. Ce qui m'a entraîné bana batu na kati orchestre na ye ba melaka bangi air tout côté wana bolobaka elo côté babiloko wana soki ezalaki fali pour panda lakisaka batu babiloko wana nde bosalelaka fali ba analyse ke fali ozobebisa bana batu na badiamba Kobenga ba yaya lora ba les padres ba totala na TV faut avoir beaucoup de respect. Yo tena obenga ba faire gola. Yo faut songa na bande. Fouyande Bayaka, son Altesse, vraiment avec beaucoup de respect que je vous dois. J'ai un petit truc à faire avec. Donc, il faut y aller, nous, c'est milliers. Si Robino va condamner Robino Mundibu. Robino Mundibu a été manqué kaka impoli. Robino Mundibu a été manqué kaka Momeli Bangi. Non, Momeli Bangi. Premièrement, journaliste soit Yambagi. La chronifote. Aza chronifote masqué. Donc on a chronifote masqué. On a un ce qu'on a parlé. Donc tu peux sûr qu'il y a des fois en costume. Biloko yango wana. C'est ça le. Keli katende wana na poto alala na babis. Mon atier botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend à Air Oyo Bozulanda Biso en direct à Congo Température, ça dépend à Air Bozulanda Dorcas Bolokoko en direct à Congo Température, Sambino Nazate, Sambino donc moyen ça la musalo ezate. Merci Mingina sponsor Nabiso officiel Fondation Joël Million de son excellence Joël Million. Merci aussi à Maman Rosette la fleur d'Ambo depuis Allemagne Balobi wana la patronne babé kakadi baya patronne ya chaîne Oyo Congo Température. Merci na abonné tout le Congo Température ba bolinga ba vrai na ngai ba souteniranga. Merci à champion Wadol balobi papa ba jogo na kacha La Rochelle wana mbote na yesi kozali. Merci beaucoup à Lambert Kouka de Paris, merci à Yawili Moucheni les codes mondial, merci à Papa Bovike Maswa, merci à Papi Nekina porte-monnaie de Dieu. Et voilà, je suis avec Ken Pianapito Pale. Balobi les a droit de réponse tu comme mon émission ya Marc Aouzo tu kokota wana dégâts donc niveau mambebimi wana tu comprends tu sais ba kanaki tu bendengeni tu pe robino ya ka ko problème pour te combattre na niveau to comédie on a minute to zo battre et le réserve aussi passé droit de réponse to za bon on a Ken Pianapito Pale chanteur discorrect Veloranga Ken Pianapito Pale bande ko bazolanda biso ba mona Ken Piana bonjour. Ouais, bonjour Dorcas, bonjour bande ko to balanda biso. Na pesi premièrement mbote na maman si de Jimampata maman pasteur, moi c'est le président Ranson. Na pesi mbote na prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi na Londres, vraiment ba sali nzambe nyon surtout. Oh bazolanda biso, oh bachaka biso na mabondeli, vraiment na pesi bango bambote omoni lelo to leka na moment coronavirus o ezo boma bandeko na biso ebele vraiment na Congo
Non, c'est un bandit qu'on a vu sur le Congolais pour se protéger, pour malade vraiment. Vraiment, faut se protéger. Tout ça là, la blague était, hein. Tout ça la blague était, malade des obos. Oui, malade des alliés, bandit pour se protéger, bino be bozo na biso, bozo na ba poto wana, surtout bino ça vraiment ébélé côté mingi par rapport na biso awa. Bo se protéger sous kola maboko hernion so, mouchoir au saleli, bois ka osika ya bien, yeba ko kosola ndenge ya boye. Ko pesa mutumboti na maboko te vanda pe na ndaku na yo, et ko bino ko na poto bolia ka bien ko le kabiso donc merci mingi na Lambert Kouka de Paris qui est une planète zongela yo un exemple yo moko sali mouchoir au temps et bois quand on parle dans en pleine émission là qui c'est exemple il faut boire moi d'abord il faut beaucoup ici bien kasi dépôt utake pas na ozo sala la mouchoir on peut ça exemple batu balanda biso exemple nous est banal attendez non to continuer monsieur papa exemple na banal non balobi mouchoir faut boire quand ici bien si on a si bien on boire quand il faut d'abord qu'on ici bien pour ne pas la protéger. Okay, donc bon. Voilà qu'il y a une présentation dans la émission autour de ça. D'abord, tout le monde a maman et comme il a qui lobby, qu'on perdre Loris la Congolaise, autre côté qui sont dans le lobby et ça livre vraiment pas si mes condoléances la famille tout il y a Loris la Congolaise, bah musicien, bis un peu journaliste, c'est aux Arawana pour naïe donc je sais pas Rose Malomoroba. Bon, ça n'est pas si Loris la Congolaise. Azalaki parmi basero basoutenir la musique na biso ya mboka bon ngaso la kana été naza pe na relation moko te na ye mais côté la bandeko vraiment basoutenir ba artiste toki ndeko na biso Loris la Congoli ya kufi et ça là est toujours passe surtout ndenga ya ki concert ya Fali na Bercy tozalaki na ye wana vraiment et ça là qui moi passe ko ka sangonende a kufi vraiment nzamba abomba ka bunte molimo na ye et ça là ça fait que biso nyonso tout ozaka ba passager Loris la Congolaise a clôturé baliwa batute donc il est passé à devoir naïe naître vivre et mourir donc biso peut déjà to passer tu as déjà la deuxième étape na biso troisième étape na biso ezaka liwa wana o Loris accomplir devoir on nzamba tindela ke na moki donc biso peut to kende na biso bon. Voilà qu'il y a une panapito pas les bis peut être ok. De tout côté non on a aux actualités ou vraiment bandi ko bazula na bis bazar ozila. Tout le monde qui dernièrement Robin Mundibu à l'écart qui a mis ça papi mboma. Oyo wapi a mis ça qui ba propos tenir moro ya bien té pas ya faire rigola. Kolobakaya l'équipe fait rigola na succès. Il y a ba vie azobeta ba plus de 1 million de plus de 11 millions de vies. Oyo peut-être en tout faire rigola a beta te wana za oyo le bureau Robin. Mais quelque part pe batu mingi bazo ko accuser papi mboma. Neni papi mboma za journaliste et professionnel a reposer Robin ba question. Ba bele batu mingi ba moni en question bête. Pourquoi tu as répondre? Oui, oui. Au moins, la musique déjà est grand. Pour le bio, danger. Il faut qu'on contrôle le site, il y a grand moussous. Et on a déjà fallu 70 millions de vies, 68 millions de vies, 100 millions de vies. Et on a Davido, Otali, Bandeko Nabiso, Oasalaki, featuring na Falina ni. Dadju, nombre des millions de vies, hôtel Tanzanie, Diamond. Et hôtel à kilo au bas peser l'internet. Il y a un grand. Faut que na Congo qui grand na Olongola. Parce que y a internet aux peser té. Et déjà artistes et musiciens aux ça 11 millions de vies au Robin tout est la tolo. C'est que vous avez l'autre côté na kati ya musique ya na biso ya Afrique. Voilà. Déjà Robin Mundibu Telaka Robin Mundibu ça la comparaison à artistes et musiciens à Bongo. Alors pour 11 millions de vies, 11 millions ça mouké. 11 millions pour ça noka actuellement même yo boé. To ko ngoloka bilamba, obandi noka Robin na mutakala, oko ça la fait 14 millions de vies. Mais si ko artiste moko boé, batune ba ko finga batu awa, ba me la paix malikolo ya 11 millions de vies, ya Robin Mundibu. Donc Robin Mundibu a communauté nzo imoko boya zo bunda na Lyon. Nzo ya zo bunda na Lyon mais nzo tellement l'équipe Lyon na stratégie a continuer à Lyon na zolo. Siko Lyon luka ninga longola siko nzo ina kati ya zolo na yo. Osaka ba Robin Mundibu pas artiste musicien wana azanet nzo isiko
Ako piqué penando na kati ya zolo. Papa manquement yo munyo normal to lo. Non, eza normal na sens que na minute Robino Mundibu azobini samboka na biso. Aleki fait réguler un succès. Aleki na succès musika po ba nombre de vins de zolo parce que batu na ye moko ba ye ba confirmer ponga na zaki boya makamba Robino. Mais batu na ye moko ba leki na émission ba confirmer que ya lobi aleki biso mais innocent leki. Da bino bo dembela na innocent. Donc merci parce que bango moko ba confirmer que Robino aleki bango. Bango siko basengi Robino a la comparaison na innocent. Au moins que bozo sopa boule bino à niveau na été yango moni ba lobi a se comparer na innocent parce que innocent ça lokola ye. Ça total peut bien Robino Mundi. Bango basengi par rapport à ba nombre de vies. Siko. Est-ce que ba nombre de vies Robino comment c'est là non c'est expliquer au moins de qu'on a biso musique ne ba tuayo kango kala. Na ba 2007 depuis ba 2007. So Robino Mundibu eza mise en jour te yo reniaka kala eza neti ba téléphone Sony Ericsson sere reniaka ba boro ezalaka te so ba Robino Mundibu baza neti ba S10 plus yo siko otikali neti Sony Ericsson ya kala so yebisanga siko na minute soki mutu alobi akabelo S10 plus na mutu apesa yo peut-être tekino akala wana mpona téléphone pour na net ba S10 S10 plus non pour eza technologie lelo non pour ya monde renet parce que Robino Mundibu lelo azo sala succès to Robino miso na miso e banze moni eze bebisa jeunesse nzemba na ya Robino Mundibu ko tisabi et bon ba miso bandeko na biso ba sala oyo est-ce que zo bebisa jeunesse ou bien zo bongisa jeunesse za téléphone et ba to bo pe zo bongisa jeunesse bazali ba o pe zo be bazo détruire jeunesse bazali neti Robino Mundibu banze mona yo erozo kanze moni ti yo boza papa wana bana bon ko tisabi yebisanga siko yebisanga bêtise nini Robino Mundibu ayembi Côté Sabimisa. Côté Sabimisa. Ok, merci. Merci. Na pese exemple moko ndenge to fandi na siko. Miko yango yo. Zelate. Ah ekotiti. To bimisi. Ba bisinga kotisa po bimisi. Na kotisi après na bimisi. Yo étant que ciel ozomona kotisa bimisa wana ezakaka ya bolingo kaka. Mais kotisa bimisa eza ya sens nyonso surtout 6 millions na téléphone. Na kozo libende la kisa na note 6 millions à téléphone na kozo libende na kotisi libende na bimisi et bimisi sim ozo comprendre après na kotisi yango lisusu ekoti siko pourquoi yo imaginer le mutu ka mabe tellement ozano mutu kotisa bimisa na ezalaka eloko wana ozo raisonner yondo zango bêtise c'est ça yondo zona ba poker yango yonda muto question nango muto bato bazo na biso ba ebi de la situation ya kotisa bino ba fi internet il faut botika via kindomba makasi bo kindomba te yo moye makasi muto ayembelo ko ne yo imaginer bala na respecter nga s'il vous plaît faut respecter nga pas ka yona Karine Mokonzi nde boloba ba biloko s'il vous plaît quand tu as une émission za ya ngani mu invité faut respecter nga voilà ba ndeko bozo na biso toza bongo na pito pas les par rapport au marque Aouza Lobi. Beaucoup de gens vont affirmer, tout le monde même dans les commentaires, oui, et ça fallait pour pas monter qui Robino. Parce qu'à un moment avant Robino qui est de Bercy a changé qu'il langage envers Ferregola. Mais après Bercy à Robino directement il dans le langage wana. Il y a un moment qui disait fallait pour qu'il fallait monter. Tindi Robino fait une affaire. Pourquoi poser une question bon on a un petit poteau en février. Na écoute le 1er mars. Nazongi kini le 1er mars. Pourquoi ça tout nanga ba question bato ba kenda protocole? Il fallait que tout nanga ta makambu ya ndeko na biso nani Kabuya ndenga za na poto Kabuya santende ni pona minicho Kabuya zo liambala Kabuya zo vivre très bien ko le ba musicien nyoso tout na wana na ba leader na ba musicien orchestre na bango. Faire regola kenda protocole. Tout le monde autour na bakenda poto kala kala pena makasi kilelote bango pena technologie ancien modèle siko garçon ozolo ba auto sala émission na mona poto kala makasi kala pena makasi mais tu as que fali wana bi que fini ta tini Robino ngaza bezo sanisaka fali te artiste international o salise polémique na ba artiste locaux fallait auto lancer message
bandeko tozana ngoto sangisa to aider bandeko bazangi mais tomoni na musique ba musicien bazana ngo ba ki ba pesi pe contribution na te fabricage alakisi ke azana ngo ayi apesi bino tellement bozana mbongo ya kopesa te bolukisiko bobima na ndenga polémique bo devient na ndenga polémique mais non soki bosungaka bato te fali alansaki nde message tosalela défi toza nango biso to totiaka polémique ke oyo aza danger le pas de boy boya tosangisa bambongo na biso to aide lobi fondation fali mpo ebimisi babengaka bakara yango nini ebimisi 5 grand car ya milai basaki ya loso plein basaki ya semoule plein bacarton ya bathomson plein osentir mpena bacarton basardini bainitiative ya bongo nde toya nango besoin ozo comprendre en plus ifali mpo ba aire akenda babeta baconcert ne na bapays étranger neti aire asalaka batourné africain omonake baafricain oyo bazoya concert ya fali bazoyemba banzembo ya fali même ya français même ya anglais bayebi yango na mitu même ya lingala soki tolobi to bando bimisa bestre ya baconcert ya bandeko na biso batiaka mbanga ke touti obeta kutu place boye balakisa biso place bazoyemba na public omona place wana bato ebele baoki mosala baémission mais ya fali na olaktion na bandelo kaka na Guinée nake Abidjan nake Canada nake États-Unis na même bien sûr na concert à Bercy omona ke fali azoyemba moke mais public ezoyemba ebele bino déjà soki boza na aura wana te bo respecter bato baza na aura ke soki asali eloko bato bazoyoka bato baokanga il fallait bosala comparaison nanu ya nzembo na bino bauti obimisa ya anglais ya corona na Kofi auti obeta wana talaka avie na so Kofi Olomide bokritikaka Kofi abeti bino kao debout bon est-ce que nzembo affaire rigolo eza mabe moi peut-être aux bina file kuta leki bongo Kofi siko Kofi kuta bina file qui rigola yondo otangela nga bakombo nga na ata otangelo bakombo te nga azotangelo ba meilleur nga azotangelo bato babeti musique ya bien eza Kofi Olomide na bina file de babeti musique ya rigola anglais na lobi oki yango bon OK problème ezate anglais eza ke monde entier problème ezate ayembi yango combien de minutes ayembi yango combien de minutes ata 2 minutes wana ça va déjà bon yembelanga introduction nango ponzengo esimbi te na kangi yango non te mais toyo ozoloba siko simbi koma bon mais parce que par rapport au moni message rôle que na ba langue nyonso OK merci pesanga ta phrase moko ya nzembo wana oyo ozokumisa awa phrase moko ya nzembo bosukola maboko ndenge ayemi mibatela faut que mais bino bolobi ayembi na anglais ayembi na batela bosukola maboko mais anglais bon ngala koko normalement kien pelanga lo ba bon na lo ba anglais te moi muke kaka te na maman mike na lo ba te parce que na yo gafa na anglais te o likolo bisanga anglais ngana ebite ngana anglais te na yo gafa mais tu comprends que le message est en français ou est en lingala il y a un traduire en anglais pour bandeko et au bazar le anglais va la facilité à comprendre et leur faire rigoler à yembi tout le bani bon na habité à comme sanzembo zala pe na baragima il faut ça pe na baragima solide yo zo comme c'est loko mo boza na baragima na te to comme si te to zo loba ayembi nzembo yo moni nzembo o jija ngondengeni. C'est ça tout. On a journaliste, on fait une analyse. Nga lobi esimbi nango te po yokanité. Siko yo lingi yo me o na comparaison banzemo fait ya coronavirus on fait yokana fait bête fait ça. Kasi fait yokana fait bête po batu ba respecter ça la ngoti. So yo yokanité batu ba respecter te. Marc vous a bengi fali yo avant ce que vous avez besoin faire na maram na yo. Chadra disparaît s'il vous plaît moitié la biso partout wana. Kombe na fali yo. Peut-être que tu as fait un autre tour, tu as fait un mais c'est quoi oser ou bien falli yo. Bon, on va répondre à l'imbécile. On répond à l'imbécile pour le lobby. On répond l'imbécile par le silence. Tout change, tout évolue, mais les imbéciles ne changent pas. L'imbécile va changer à côté. Un imbécile, au gros raisonnement en 2001, si tu es en 2020, l'imbécile va changer à côté.
makambo to ezo changer makambo to ezo évoluer mais ba imbécile ba changer na bango te ozo comprendre muto amelaka noir pour atika noir eza passe donc raisonnement na ye peut pour changer ça la passe c'est ça chef ali eza orchestre ya noir te eza orchestre ya bato ba raisonner bazui biloko na bango ndenge basengaki bakiotika ngona ba remettre ngona maboko ya ba prêtre basango tala idée tokendo kabola na basango pona transparence. Est-ce que l'idée à Boïba orchestre msuti ikufa na Congo bazo idée na te même idée au fallait azwa ki to moni ba gabonais ba remercier fallait ba biso pe tozo senga même idée au fa ba esa mi na Congo ba bayer de fois pe boyo atika mbongo to moni pe ba malien pe ba lo biso pe ba malien to landa idée a fallait to moni ba sénégalais pe ba telemi bazo ka ba extra fallait bazo laksa botala ndenge na Congo basali pourquoi pas biso pe to sunga peuple zo souffrir. Message a fallu bandaki muke na mboka na ye mais lelo siko ba copie yango Afrique mobimba obete ata fallu yango maboko te te masali bien hein faut balobi muto asali bien photo bande kono ba na para juma kuna ba souffrir makasi siko fallu azu idée ba ke ndokabwela bango saki ya loso o epesa le sentiment te c'est bien idée bien il s'exprime bien il s'exprime bien OK. Ah, bon, voilà, je suis avec Ken Panapito Palais. Un grand merci à Pangozoris, les derniers dinosaures, Namir, Wana, Olivier. Bande kono paka juma kutu bandi makafali ke yenda za numéro 1 en musique. Mais yo tellement le moi paka juma comme fanda na ba ville. Donc bon, na habité. Ils sont là ndio, ils ont un problème na rate ba émission ko soit na ba discussion, mais tout ça la musala ndenge sengeli parce que ba malinga rope. Donc il y a pas que respecter puis ba fanu ba rabatsa la rayo. Na respecter la moto oye on poser ba question normal. Mais c'est ba question poser normal té. Ah ba question bêtise. Oh bêtise ni ma. Côté ça bébé ça. Na jina yo vraiment poser question bon. Mais oh mais Robin mais yo ka au moins tout banani. Robin lelo ata kutu so te vandi au vandi na ba journaliste comme so Robin aza parmi bato bazo bebisa jeunesse. Ayemba jamais zemba bien. Zembo ba faire ba yemba na kala même fali pour zembo yemba na kala. So on compare on a zemba Robin lelo. Et puis Robin a sali 7 ans le bandal plutôt a sali 7 ans à maison mais alors maison mère. Yebi sa biso rumbani Robin a beti. Siko yo zui ba kisi yo yesa raminene ba vitamine. Zela na nuzela. Ozalaka muke zela te ozalaka muke. Ozi ba kisi ya vitamine omeli. Komelo mela wana ye munene po er otambola na nzela po bebisa mitu ya bato pe bomisa mitu ya bato. D'ailleurs Robino tenabibo yo otalika na angla Robino bongo yo moko siko otambola na nzela ozwikisi ya po ya munene po tarabela se respectara yo la tarabela kararanzo to te la dignité na tarabela se respectara ne me fait travailler barambo mona na ba boîte to beta na émission te ça na kota boîte il faut dire la vérité hein ici gagnons ça chadra jusqu'à to yebi Eliezer ayebi na kota terrasse te na vendre na bar te na kota boîte te na kota hôtel te miloro wana za la raté ba so yebi faut tout voilà bandiro tozo continuer bon on a Ken Piana to comme une mission pour dire que chuter pour bon chuter te yo le bagage na ba question be le chuter te oh donc continuer l'émission na continue au bandi dans l'émission bato bo respecter papier mouchoir au sel yango ka boaka yo moko dépôt ya ki na papier na ti to bandi mais non boaka ngo bon ça doit disparaître doit na télé mana boaka kasi yango na télé mana ke boaka wesi la qu'est-ce que ba boile poubelle boile na poubelle oui c'est boile poubelle non boaka parce que na eza que na wa mais pas papier on remplacer papier dans la remplacer ça c'est qui n'a ngona quand même Ken Piana ça qui n'a ngona boile na ça qui a total papier mouchoir yo potinga na palette yo potinga na papier mouchoir te papier mouchoir na nga yango yo yango yo donc on a ko remplacer yango yo na zui ya ilanga kubela yo na ajino tambola na papier wana za na deux papier mouchoir pam ba senga biso to sala ba papier 30 minutes au bois kisko yo deux papier au journée za mulai kolando no problème Ken Piana kolando vraiment eza vraiment ba problème mingi s'il faut un conseil pour na repesi na Robin Mundim repesi conseil bon conseil bon c'est la ta poubelle ya papier oui ça ça quasiment conseil na pesa Robin Mundibu na moni azo sala générique qui moko asika te ozela ngo pena tuko pena Robin Mundibu tuko pena Robin Mundibu asala ba 25 millions de vies mais Ken Piana on dirait il n'a pas fait ma casse te na ida na faire à Regnaka est-ce que Robin a Regnaka
Est-ce que Robin pourquoi vous otengela kombo bato bakenda poto kala boy Robin auti poto sikoto kenda na Robin moi mokoti so nga na otengelo makambo ya bato ba uti poto netinga boy na uti poto sika otengela nga mutakenda poto kala boy quoi manquement auto zoloba par rapport à bateau bazo qui faisait papi mboma qui a ça qui m'a dit et puis Marc vous a démarré il a fini chronique c'est ça netinga ndé na boy na fandi na émission na bando démarrer mutuneti papi mboma papi mboma sala la émission est très bien yo po ngio démarrer neti papi mboma on a capacité mo côté à sala émission neti papi mboma mo ngio démarrer papi mboma keli katende wana na poto alala na babis oh tu vas voir nanga so biso keli katende to bengi 2h 3h nga sala na keli katende émission na 2h30 voilà la poto toi nanga so biso keli katende alala na kacha bis soit na taxi yezala omoni nzembo baemba esika pongie ko zanga nde place na olalela wana pena via keli katende na kina ala la place ni et na kina ala na 3000 ala na 3000 yoza makasi ko eba ba chamba mibal place ba ala na bisa kiot mais lobi to tourna kina et on a papa benga kinga to yeki wana chamba neza nimeo kombe na bi chamba to ça qui na restaurant moni oanga ni siko chamba mais mais parce que er to bengi na alobi nanga na kwanda na 3000 à yaka na 3000 mais yo yebi déjà na place ya zofanda papa né bandal grandi bandal mais likatenda bien donc ça logique dazu pena ba chroniqueuse tout na 3000 ans c'est bon. Beaucoup de temps, combien de chroniqueuses? 20 000 ans. Oh, il y a beaucoup de temps, il y a tout de temps. Voilà, bandero bolanda biso to comme il biso vraiment na suka boyo qui réponse Pierre Ken puis moi message à PC balobi on répond les imbéciles par le silence en ya lobby oh nyo sami ebi kaza imbécile avant attaque pour répondre a été et ça oyo lobby c'est ça muto nyo sami kaza imbécile Ken pendant lobby avant attaque pour répondre était parce que fali ba ko mener fali na ba bêtise wana té c'est pas fali mutati ni Robin azo sala o eza carrière na n'est-ce pas au moni premièrement na no Dorcas nga telemela ki Robino na landa ki émission na papi mboma na telemele na émission belé pona eba ke suka ka boy ba tika na bango sentiment Robino ba yo lati sango fale poko yango moi na sepela ki nango te Robino fa ki landa be exemple na biso to yeto boy pe na polémique mais comme bango baza na buzoba tokozonga bango siko na buzoba na bango place ezali batapoto bango ba yeko provoquer biso to banda bango te mais c'est comme si que bato balala ki na bango bino bola musiki parce que ce qui Robina bimisaka propos teni wana te c'est bon yebisanga sikoyo na artiste musicien tanga na mutatinda na TV ata bala musi bango ata ba bimisi disque te kama na mopeti na yebisa bana libande fo bana botutu par rapport à lui bango déjà musique na bango depuis ba yembela ka wera ve jaloux et si ba sila wana c'est un point inter bango déjà wera loka bango wera déjà bon habité voilà tout compte directement question envoyé donc les vers bazara donc question envoyé a fait wera son vie jaloux a fait la rappel confirmer l'idée première soin si Robino bo condamné Robino Mundibu Robino Mundibu aye ko manquer kaka impoli Robino Mundibu aye ko manquer kaka momeli bangi na momeli bangi c'est nga solo ba o nga na oloba Robino Mundibu aye ko ozo mona déjà ba yo mutuma ozolo ba Robino Mundibu soit disant manquer mutuma mutu ana manka déjà Kofi aza mukolo mutu ana manka déjà Ranson so Robino ce qui a manqué on appelle ça Robino félicitations après c'est Robino Mundibu ko en tout cas Robino félicitations à sens nini Robino a calculé ce qui a tali mutu amelaka bangi te afinga été mais ce qui a monika yo melaka bangi oza impoli en tout cas Robino Mundibu va s'en charger na mbala moko donc bino ce qui mutu a manqué na ye ba Kofi ba wera bozorango normal bosela ngo ba analyse te ce qui mutu azo entraîner bana batu na kati orchestre na ye ba melaka bangi tout
côté wana bolobaka elo côté babiloko wana soki ezalaki fali mpo panda alakisaka bato babiloko wana nde bosalelaka fali baanalyse ke fali ozobebisa bana bato na badiamba mais na musique on peut droit de nese ezalaka te respect ezalaka te moleki arespectaka mikolo te na mwa musique non musique oyo baleki barespectaka mikolo te eza musique baorchestre oyo balider na bango na baba impoli zo Fabregas depuis banda amanka nani zo fali pupa yebisanga fali pupa mankaka yani fingami na $2000 ah kongresa mutema mabe mais $2000 Fabregas apesi zela $2000 Fabregas apesi ekangi baartiste nyonso ya Congo singa na kingo artiste moko akoki kokorige siko €2000 ya Fabregas mpe amonani te comme comparer na héritier babiso ezalaki héritier soki ezalaki héritier falaki kasi aya kopesa kasi héritier falaki aya kopesa ata €200 kasi abengaki tout le monde même €200 héritier tomoni yango te siko moto apesi 2000 na bino bato bopesi eloko te mbongo ya Fabregas wana basombeli yango conteneur ya basemoule ozomona teke Fabregas aza artiste moko boye ere tobetela baartiste oyo bacontribue maboko Fabregas tobetele maboko. Voilà qui a été la pito pas de Tokomina Souka. Merci beaucoup à Pangozoris, les derniers dinosaures na Olivier Nami wana donc bambo tuni siko zali. Voilà qui a été Tokomina Bisuna Souka. Moi question mo yoye linga siko par rapport à ce qui s'est passé na Wenge. Donc il le balobi kakol fa le Wenge par rapport à nous. Asali nini o ke bazo. Bon, na habité ba question à kakola longwa Wenge côté ana na okota ngote kakola aza pena mutema wera bras droit wera. On a ba question moko bête. Ba décision on est où ta po batu bazo loba. Bon, na habité ndenge ka ba bandela polémique ndenge pe ba osukisa. Ser na biso mida ayebi relation na kakol. Ngana okota makambo wana te po mida pe bundela Wenge. Ba yebi ndenge ba osilisa makambo na bango. Mais ngande chez Ranson soko toucher ka wera na mama CDJ. Wana ngasiko na bimisi siko mutu. Oye mabe. Parce que bato il faut ba kenga na bien privé ya ba président wera Fali mama CDJ Fali pupa Mopao mokonziye moko Jibe mpiana Jibe Jibe pour venir na muyona vie musara bobongisi. Bonga na finga Jibe osomona misomo na finga Jibe. Na finga Jibe ta. Voilà qui est piano comme il a vu son asuka s'il faut conseil au pesa na ba musicien ba o ba contribuer te ba o ba ko seka Fali rôle bani. Ouais, tu peux ça conseil bandeko na biso bon respecter ka malade déjà vraiment. Donc il te peut ça na moi 1 mètre et ça la biso toujours bien. Nga souci na ngati. Voilà. Na pesa mbotet. Ça Poli Lumumba RDC Monte. Angel Muswali Makizembe Prince Yaweli. Mais nous pas moto ça l'émission oyo ndeko mswa na poto aluka pala osomba lupango eza vendre ba te kango donc surtout na kitambo pembeni apo makelele boye et ça la toujours tokos. Et ça a toujours tokos. Balita chamala ba Holanda biso. Batu baza ebele ba Holanda biso. Donc oza lupango oteka. Talaka yoto aussi la siko mutakota na onte. Donc ça la toujours bien. C'est la fondation Joël Mbote. Bon fondation Joël en est-ce que ça na bon? Makasi fondation Joël. Voilà. Voilà, merci beaucoup à Kian Pianande, on dit moi invitation à Bisso. Merci la bande de tout vous allez qui branché en direct à Congo Température, Botalinga PV Bandeliti Souka. Merci à Binonion, merci à Lambert Kouka de Paris, merci à Jacques Enanga de Prix Paris, merci à Champion Wadol. Balobi champion Wadol, Papa Bardio Gonakata La Rochelle, Bambo Tone Sikozali, merci à Papa Bovik Maswa, merci à l'ancien c'est grand Duf na Lausanne. Merci à Maman Rosette, merci à Chadon qui disparaît derrière la caméra. Christian Benabé, Richie Capine, la grande puissance, Igor Bitumotema, Denise Fabiano, donc Nalingi Bino Minibo continuera toujours à se protéger. Mi batte la pour Zamba batte la yo, Zambalo la apambola bino, Tokutani bon à la prochaine. Bye. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika